Fontaine aza mwasi kitoko, maman Maniké de John. Ah, médecin, c'est une maladie. Une femme ne peut pas éjaculer comme un homme, c'est une maladie. Fontaine aza anomalité. Femme Fontaine aza saleté. Femme Fontaine aza te question za Fontaine aza maï désolé. La femme Fontaine, elle est la femme la plus belle de la planète. Laisse-moi vous dire. Mais nous mokanti ko kaukana bokenaka baka kauka na sete. Wonande anomalie parce que la femme doit sécréter. Il faut qu'il ait la sécrétion vaginale, on appelle ça. À la colle, mon bal est éjaculé, peut éjaculer le quoi au bimi pompi. C'est comme bien sur le commun de maï. Bossani. Les amabé. Mais il y a une communauté manque particularité à base de bango bazaka bon honnête barwandais. Kasi c'est barwandais bazaba c'est salité. Ah c'est salité, c'est barwandais baba c'est linguité. Pendant les actes sexuels, maman doit se mouiller, maman police à drap. Différence entre perte blanche et sécrétion vaginale. Sécrétion vaginale, ils ont le quoi glaire, ils ont kazeille, ils ont solopé koutouté. Ils ont une odeur naturelle, il y a flore cutanée à kitoko. Oh, même son kakoti a excité parce que ayoki moi si a autre chose à la awa. Et puis ça a sur la poisson pourri. Ce qui est flore cutanée, comme dans le poisson pourri, c'est qu'on a une infection. Batubayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divin, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Maboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Sokola bila manaza kolemba. Kasi chérie nela kiko nana pesa tiango kakuna. Bébé neli ofiana safiani. Moi ça komaka impoli so mobali okoko satisfaire yete. Là je vous dis la vérité. Yona moi sino ezobela te. Cherche un peu à savoir. Vie conjugale na bino ezandeni Jean-Sil Wonda les millions de la presse congolaise. Yo, il va le kidlet. Yo zana mwasi na yo. Olite mwasi la kiso ba position pour anini mwasi na sala kala. Oza pisota. Obima dana ba mungando kuna na ba lokoko. Oyebi bilengi neni ezalaka. Tika mwana bata fongola G. Maman fongola papa G après mission on. Non, pesa bino astuces naturelles na ebi boze la rubrique na bino les astuces de la grand-mère. Apprends-moi perside et yé na kati ya Congo esengo. Esengo ekimia na mabota na bino papa mama botika be mission wana o batangaka zwali ka sangisa te biso ato abongo te. Biso to côté ya yo sexe mena limemi ya le quoi docteur Marmot. Jean-Sil Wonda obisenge loko moko même papa na bana palandaki ya ngonde kona biso Maniké de John alobaki les Kambouya ba femme Fontaine a fingi basia este alobi ke femme Fontaine a sa salité za nomani Maniké okose biso Maniké de John oza maman na respectaka yo mais okosaki biso soko yebi eloko te foko tuna mwana moki abetaka mbonda bakolo babinaka femme Fontaine eza normalité femme Fontaine a sa salité. Femme Fontaine, ils ont été question ça Fontaine, nous a maï désolé. La femme Fontaine, elle est la femme la plus belle de la planète. Laisse-moi vous dire. Mais nous mokanti ko kaukana bokenaka baka kauka na sete. Wonande anomalie parce que la femme doit sécréter. Il faut qu'il ait la sécrétion vaginale, on appelle ça. Pendant les actes sexuels, maman doit se mouiller, maman police à drap. Différence entre perte blanche et sécrétion vaginale. Sécrétion vaginale, ils ont le quoi glaire, ils ont kazeille, ils ont solopé koutouté. Ils ont une odeur naturelle, il y a flore cutanée à kitoko.
Oh, même son takoti a excité parce que ayoki moi si auti ozala awa. Et puis ça ka solo poisson pourri té. Ce qui flore cutanée comme na solo ya poisson pourri, c'est cause une infection. Femme fontaine naza moi si kitoko, maman manike de Johnny. Naza moi na to naza leke pa na yo, nazo lakisa yo pour ba mama belé ba benga kinga. Là-bas obet yo lobela makambo ya sexualité. Est-ce que femme fontaine naza salité? Femme fontaine ba maman este boza ba si kitoko. Ba femme fontaine bazaka mai maité. Premièrement, fontaine abimisaka mai na quantité ya vagin. Et bimaka na place ma souba bandeko na nga vrai ou faux boyebi toté. Et bimaka na sete côté beba bimaka, peut-être bo ça différence. Bo ça différence té. Femme fontaine azo facilité premièrement pénétration à papa. Les femmes fontaine ba pesaka infection té maniqué de John. Femme fontaine a pesaka infection té. Femme fontaine et puis après ça azaka pena azaka ba Jean vecteur ya VIH. Parce que tellement c'est mouyaka trop mobali azokota na facilité moi mobali azoka ezate rapport sexuel ceux qui papa azokota zongulutama c'est trop sale bozo zoka yango mona maladie pe ba infection zo pesa na facilité. Aujourd'hui il y a pas mal de femmes qui ont découvert que baza ba fontaine. À chaque fois quand tu fais le rapport sexuel et que c'est au pisaki, mais quand tu fais les rapports sexuels avec ton homme et tu remarques que tu as envie de pisser, maman pisse. Docteur Marmo, bravo au Sungi Bisso. Toza ba femme fontaine, toze belé basiwana. Nzambe akela ki yanwa yebiptina. Maywane permettra ka papa a pénétrer kitoko. Akota pena maman bien. Si ko yeba ko biso bakali kasu, bakali tungulu, sexe comme nini viande hachée. Ozo épicé yango. Non. Totika okosa bandeko na biso. Docteur Maman kosi bisote. C'est un sexologue, il a étudié pour ça. Ngana za ko milieu du village. C'est ça mon travail. So mtalobi lo kwa malamu na lobi lo kwa malamu. So ki domaine ya analyse wana za ya yote totika okosa bandeko na biso. Ozo kota basi belé na complexe. Perte blanche na maïa femme fontaine, c'est deux choses différentes. Maïa wana ezalaka moto, ezalaka na couleur thé, ezalaka inodore, ezalaka limpide, ezalaka même pas na microbe. Donc maïa wana ebimaka, en tout cas au sentir moi ça zo dégager jouissance na ye. Misusu e pompaka penza boye, eza spermatozoïdes ta. Il faut faire la différence. Donc, moi, c'est ça, ma pembe, non. Et ça, ma pembe, té. Et quand ça a peut-être moi couleur un peu blanchâtre, beaucoup de gens ont moi pembe, mais ça pembe, té, le quoi sperme. Et puis, ça a kilo, le quoi sperme, té. A dégager à maille, police, à tout. Et puis, ça a soloté. Ce que mon femme fontaine a dégagé, à l'umbi, si chambre solo, c'est que a une infection. Le quoi la moissignon sont ordinaire, ou à cause de la passer rapport sexuel naïe. Hein, bah maman, bon, on est en soungabino. On va passer rapport sexuel, mais à dégager, mais à sécréter. Il y a des femmes même, bazarana carence, il y a sécrétion vaginale, to soigna kayango. Mielo yo manque ko zongi so mai na se. Sexe ya moi si, il faut et sécrétaka. Même mon bal ya sécrétaka. Vrai ou faux les hommes, mi bali ba sécrétaka. Avant ma kidi ebima, ezakana mai ya pembe moko, ezalaka lokola gel. Papa Sokou te bimie, moi souvent j'aime prendre ça et mettre ça encore dans mon vagin. Ça fait du bien et puis ça excite. J'aime quand je parle du sexe, ça me fait du bien. Nazo moi nanga bébé réel nanzela sexe. Alors sexe c'est un appareil reproductif, il faut tout respecter en haut. Tout ce que ça la bémission trop impoli, sonia tabana moi balanda ezate. Liquide wana papa dégage ka maman so zuika mutu na ngwana o panzi liquide wana basi musu ba pansa ngona papier mouchoir maman ko pansa ngote esunga ko to moi ça sécréter na facilité au moni so papa bimisi liquide wana to papa excité avant éjaculer o zuika ka gel wana papa tie yango na clitoris na yo to pe na l'idée sou na yo comme on dit papa ajuster yango non. Tu vas te rendre compte, tu seras excité comme pas possible. Tu vas tenir ton mari, je le dis avec ton mari. Je le dis pas et pas mes balles ignos.
Moi, je parle aux femmes mariées. Je n'autorise pas les sexes pour les femmes célibataires. En tout cas, l'émission, on a conseillé à Sungabat, na Bondumbate, na chrétienne. Ou les émissions à Babalana. Topé bandeko balinga Babalana. Nazote ya yo ozo ape connaissance. Na tinjo na Bondumbate ya. Na commission Ndumbate, mais non, son zande Ndumba ya mobali na yo. Parce que la femme est la pétasse de son mari. Il faut être la pute de son homme. Quand tu es avec ton mari, il faut quoi bordel. Attends-lui à moi, toi tu es mal à la tête, toi. Tu lui fais des trucs, mon koboye. Papa et mon kazo tikala. Liquide ba papa ba dégager awan ça salité te et ça même liquide pe maman dégager kaya zei sozo simba ngo hein et benda na kaloko la colle yango wana to benga ka sécrétion vaginale. La femme n'éjacule pas mais la femme sécrète. Même les femmes fontaines bah dégager quand des liquides mais bah éjacule raté. Il faut faire la différence entre l'éjaculation et la sécrétion vaginale. Non, la femme n'éjacule pas, la femme sécrète. Ah oui, ça la matière. Contactez-moi au plus 243 999 50 58 41. Ah, Toyota nga lité, kate, mais Toyo lo bande vérité. Kolobela sexe, cela ne veut pas dire autant à gros mots. Pour battre ba omono loba bien tu. O komi trop vulgaire pour balanda yo. Est-ce qu'il y a un tiki nzoto libanda? Makam non lobe vandi si olanda nga. Émission et kanga internet na prophétisons au nom de Jésus. Parce que na yé loko la mutinda mi nzambe côté ya mabala. Na yé te pour exciter ba papa bato. Maman, quand on sait l'émission papa bato va na mwasi na ye. O tiki nzoto polele. Otiki masoko polele alo bandi ko lakise neti yo soko o balolié ndi akozwa penza elengi ya solo après mission la bengo posunga alo petite no ya kishasa no selo mo valise mo boya yo pe no zela yo osa bondumbo za chel ngana moi ça Jack Musonzo omba mon nom je l'aime. En tout cas, en 2023, la visibilité de la famille chrétienne ministre, tout le monde a une visibilité. Non, ça peut être un bana. Et bah, tu peux pas qu'il là-bas, moi si abato. Émission sans tabou, exacte, tu as tika ma belle banda. Lo bande makama malunga. Pour banda be boloba, kana mon appel à malunga boloba. Ozo qui n'y a pas pour côté si ango. Après tant que balade papa boye, ozo ici. Ok, les hommes aiment ça. Les hommes sont des comédiens. Papa boye ni ça. Bolinga nous m'a embauché ça. Mais en réalité, on enseignait été. Bobalolaka, bobalukaka et sika moko. Maman yeba ko balola papa, mais nga okinga ne bandili na bandi na côté ya mwasi. Yeba yesu masiya lokwa mokonzi pe mobikisi. Yende maître ya libala na yo. Moi ça m'est arrivé des moments où na tika même na libala na nga. Na zaina mobali na nga deux fois a changé ba comportement. Même nga pe na changer ki. Na zaika kotala les mauvais côtés ya mobali na nga, mais na tala pe les mauvais côtés na nga te j'en suis wonda. Nazeka kotala ngana vrai chéri na journaliste neni rosa na fi écran okomo mama mbali na challenge au lieu zongisa papa na ndaku na papa na bana na ndaku au contraire comme mema papa libanda non non bateke ya basi mais a combien qu'on préférait au lieu passer temps na ndaku comme okene libanda chéri pardonne-moi mon amour je demande pardon devant tout le monde dans l'excès qui opé moment très difficile. J'ai crié trop sur toi. J'avais oublié que c'était toi le maître de la maison, mon amour. Et aujourd'hui, Christ m'a brisé. Je suis là aussi pour enseigner les autres femmes. Le mariage est une institution divine. C'est seul Dieu qui est le maître de ton mariage. Quand ça ne va pas, pesa recourt pas na yawe nzambi. Buka mabolongo. Loba kolo mobalo pesa kingai. Abongwa mi akomelinga zombi. Na sala nini. Na bomoto luka kimia mama. Libala eza kitoko, libala kitoko, 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 bolingo ekotoko. Zamba pesa nga mama tina na tina, lisungi na nga ye. Ah, Papa Clovis Pimpa, merci beaucoup. Merci beaucoup papa pour l'espace au Pessi. Ah, wapena to landa maka. Nabi que ma balle est belle, bazo sepela. Et moi si wana, moi je fais que donner de la joie. Nazaki pe moi si mon abunga enzela na ko motala ka po elo mo sala mo na couple to se comprendre te totala ka fota muninga nande potala na ngamu na ngata na sepe na tonalité fait na arranger liboso mobali nanga na sena makambo bele vu que na kota libala j'étais trop petite, j'avais que 24 ans 25 ans. Je devrais apprendre auprès de mon mari. Mon bali nanga pe il était aussi jeune, les 30 quelques.
azaki pe na expérience mingi te aza pe na bavi na salaki alors tobande koluka tokokanisa bacomportement en tout cas ezalaki dur moment où elekisaki vraiment de fois mobali nanga pa komena bacomportement mabe mais avec l'aide du Saint-Esprit et le ngona maman Sephora ndaka Esther de sa génération ma petite sœur il faut zanangolu ozana bandeko pe baebi nzambe elle a géré les problèmes de mon couple na yokango même na libota na ngati des fois j'ai commencé même à me fatiguer na combien de fois na changé na ngana tika mona mobali oh parce que quand la journaliste on est exposé na ba relation ebele mibali ebele ba yaka na balayo et mozolo bobi pe na tika na ngana kende kuna eloni ezotalisa ke so ke kuna vivre plus mieux que pas mobali na yo. Vaut mieux un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Obi pona nini démon wana oyebi mabe na ye mais ange wana oyebi te kaza ya nzambe aza ange a ténèbres to pe ya lumière démon okoyeba kaza démon na yebi makamna salaka ya mabe yango mona mwasi mususu avandi na mobali ne boba ne ovanda na libala na boy à moins que mobali wana ye moko boya yo so mobali no boy yo béni le Seigneur et so mobali no boy yo te et que bozaka na ba mésentente pour l'amour de vos enfants réconciliez-vous parce que avenir ya bana na bino ndeza eza à danger. Moi je voyais que ma fille est réelle à chaque fois que des fois mon comportement mobile n'anga ba dans la bien te parce que sur les noms ba décision mabe j'ai regardé ma fille pendant qu'elle dormait la nuit mais ça moi nanga j'aimerais pas que na répéter vie à papa nanga na maman nanga nde ba divorce moi nanga vivre on a ebi nini na mona na ebi pasi tina soutenir ba personne vulnérable j'ai fui vulnérable. Il y aura un jour on sera à point de presse pour parler de ma vie et qu'on les sabato belé les mariés tout malé si ba tukuna TikTok mutu na mutu a bomba ka pasi ya vie na ye alors mutu oyo sengé na yo partager na douleur à vie na yo ya ka mobali na yo to mwasi na yo na libala bo comment na ba conseiller ngana mona parrain na marin ba jouer rôle na marin ba jouer rôle te rôle ya bolingo so les sabino mi balé pour tika la ram to botika la mitaka la papa na maman excusez-moi parrain za raté marin na za raté omona te libala na ba bundaka ba beba na kame ba obota luonda ba obota ndeni mama Jenny pirate motema dadu kinzonzi ba obota ndeni mama bazo bota ndenge nini bazo arriver na obota parce que eza na temps mort boye bolingo na bango esalaka bandoki ba okosa biso ba finga nini banda mais omoni mama po 9 mois bimina zemi pio uti wapi ekoti na munoko menteuse hein tu aimes ton mari c'est juste que tu veux qu'il puisse changer ba maman na biso a poto na bi ke bino kuna divorce ezelo pamba mais apprenez aussi à vous soumettre à vos maris c'est l'ordre du Christ la femme doit se soumettre à son mari boyoka ba conseil à ba tout suis la voix de ton cœur. Et belé le ba divorce na poto na ba komi ba DGC barré oye na Kishasa ana kanga moi jeune moboy na ozoye na bali to kei to mati komi kuna a trahir yo ape na moi petite ne mon patika na kina et belé ba comment ozoye ba objet de plaisir bande kuna nga basi ba maman diaspora ba femme forte bobi mara na malili ya hiver bozo travailler maman a elanga pamba o mona Kishasa kauki na ba combien de degrés to zala nango ah mais bino kuna ozobima na musumu moins 10 degrés à Luanda mais ye wana azo travailler na aéroport alati ba combinaison na bino wana telemi malili ebime na zolo sko mama koluka mbongo pasi bongo moi jeune mon Afrique kalikola sexe alia kambongo no chaque fin du mois otiki tata na bana boaki libanda parce que tata na bana kometaki infidélité zanzela yonde maman za capable ko buka mabolongo papa changer je na ko appuyer quand il soit infidélité te et nini divorce te nga chaque fois nazaki so nazu décision mabe pona mobali nanga nazali so nazongi na makomi nazongi na basala nzambe nazali toujours kozonga nzambe na ba promesse nini ya loba nanga pona mobali nanga et j'ai prié pour lui et il y a eu un jour na bi pona nini otala ka les mauvais côtés ya mobali nanga donc otala les bons côtés te les jours j'ai appris à aimer encore mon mari à tomber encore amoureuse de lui. C'était le jour où j'avais redonné la vie dans mon couple. Nazo ba défaut na chango pembeni. Na koma atamu na mona lobeli nga mabe ah bo yo penza hein pour na benga na mwa kombo mo ya kiyanke. Eleki. Mais faut lobela nga pe bien te. Nga pe na nga mnanga so na lobeli mabe ah ndaka pona ni olobi bo.
il faut ebande ngolo bananga na za mobali na yo bato bavana biso bayebi nga mbali na to sonaka 50 fois na journée to kana 50 fois na journée mais to ba vraiment en tout cas chérie na 2023 faut to opiner décision to sala que fort to soit na mingité parce que ba discussion mingi na bolingo ya luonda yango nde memaka ba trouble OK ti bo bando bimisana ba vérité alors moi quand tu vrai chérie bolingo ba dio combien na beta na bango et koti sibino na kati ya bilinga boyinani maman papa bota la banana bino. En tout cas, quand moi personne n'a qu'à la babette comme na souka po, ceux qui n'a bandi ko loba awa nga malobeza ndé mboka na ngai. Bo s'abonner massivement, bo partager, bo saba collage, bo couper, na makama malamu na lobi, bo tindango. Na bande ko nga pe ba yoka. Mais bande ko nyonso botungisa maki, bande ko nga este ba bengaki, ah maman Perside, ba bengi biso tozaka salité, tozaka mai non. Rwanda zo akangi mobali na yo, to ba maman na biso anga mwana Bukavu. Ya, ba benga ba vrai chéri à pamba hein. Au moins mon condiment boye au moins moi sina vandi na kiti a kitota la kitareza na se ba basit mobali kamu se kamu na moi si obwaka ukambali azo kamu zo lekela eza kitoko moni ba beauté fontaine et pesaka ya yeso mona femme fontaine place à dégager place azo jouir azo rougir en même temps azo ganga na ba gémissement. On me parle que mon bal est bien. Ah, tika comme maniqué. On se voit tous les maniqués qui sont bien. On se voit comme ça différence à femme fontaine. Maniqué les John Alina qui mingi. Mais là quoi on a petit batebe liba quoi ta babiso ba o. Femme fontaine aza moi si ya foko te. Bande ko basi pe bo comprendre. Ce ko ki na so za faka c'est cause malade. So moni mai na obi makapembe solo la perte blanche wana oza fontaine te fontaine a dégagé ka liquide ya moto et puis liquide wana ezaka sans odeur liquide wana ezaka na couleur te de fois pe koza moi pembe mais za pembe le quoi spermatozoïde te le legi mon ba sperme monsieur ezaka jaune monsieur ezaka pembe makasi notre Dieu c'est un grand artiste a créé moi si a pessier ba vertu mon robot po azalaka esengo pona mobali les astuces de la grand-mère na pesaka des astuces to kata na biso émission elenge émission yo papa Clovis Pipa na bike madame Bisika Zakuna en tout cas azo sepela ya makasi madame Doris Pipa madame nebike o sala pene sengo mobali na yo po makambo bozo yoka nebike bo pratiquer yango bon na ba mama na ngai o boza na problème ya kopesa elengi na papa soka mati po mingi elo esala bongo za hémorroïde surtout na banzela obota ngai hémorroïde na nga na zwaka ngo na nzela hémorroïde esila te mais to doza kangonde so déjà so zoki kuna en tout cas comme a déjà ka problème okomika mutu ya vivre na babenga ngonini ba mécanicien babenga ngoni entretien il faut bano sala entretien ya nzoto na yo de même que na ba papa na biso ba maman belé bazu hémorroïde na nzela ya accouchement leti biso to botana ba césarienne au petit 3 jours ya souffrance voix au moins na bimela ke vandeli anus alors et qu'il ko créer hémorroïde mo na makasi et au moment après accouchement sexe sa maman comme friki on ba senga maman ça ata 6 mois ya kozonga papa welisa te ba papa belé pe ba bébé sa maman na biso. Alors maman soko remarqué que sexe n'est comme ça la fois la première des choses il faut ou arrêter dans un rapport sexuel dans mon balinayo ou bien chérie je dois me soigner parce que au passer rapport sexuellement il y a 5 côtés vous comprendre maman yami balé au salamine et sengi na yo oye kola ko sokola ka sans savon maman me belé batia savon na vagin na bango to pe na internet les interdits ba lubrifiant to sale la katope ba gel intime il faut qu'on arrête en tout cas nana ba gel intime oyo donc comme la ba maman na privé mais la plupart ya ba gel intime oyo e belé bazo sale les autres ko baby sa fleur cutanée pona nini ils en a parfum sexe moi si ba tia parfum te odeur naturelle on nzamba tia na sexe ya moi si eza elengi et des hommes bimakuna ba kaleso moi si na on nzela ma femme je sens l'odeur de ma femme ce sont mobile comme tu c'est comme ça bella on est maniqué à l'école lobila to yango nde to expliquer et examine-toi chez un médecin qui n'est pas traduit praticien qui n'est pas un gynécologue
bango bazawana ce sont des généralistes na niveau ya vie sexuelle ya moi si bango batangeli moi si akoyeba des infections to les hémorroïdes parce qu'il y a des infections to quand ça on les hémorroïdes. Alors il ne faut jamais faire la différence, il faut apprendre à faire plutôt la différence. Deuxième des choses, maman peut être comme un moto kuna na si, il y a ka pomme mingi, pomme verte. Bande comme ça na hiver, mais bi que voilà tombe bébé babota maman mingi, lobi maman bonheur, je te salue maman. Bolingaka kolia ka pomme verte mingi parce que pomme verte permet à ka maman à se réchauffer. So benga na privé, je vais te dire le pourquoi. La deuxième des choses, zuilanga mbuma ya aïe. Sali mbuma aïe moko. So kokota funa te râpé. Mais pour le bandeko bana premier estomac, je ne conseille pas parce que l'estomac je ne conseille pas. Mais astuce eza na muto na problème ya estomac te yokanga. Ozui aïna yo râpé moko, lut mo ya miel pur au lieu juste 1 heure du temps avant qu'il na mbeto oko trembler, oko ka moto ko banga te. Qui est brossé minou bien, le cas moi bonbon plaisir, lia pour papa yoko sola aïté ta la race zandis. Autre qui match, contre qui peut match ils allaient bien. Papa ba lingango ba fille wana ba triquer la ba tata na biso. Hein? Na mobile na zala e mo so moni accentuer sentiment lobi. Bébé au triqué. Oui chérie na triqué. To collaboraka. To lo ba deke. Oh so sala ngo papa e baratete. Papa il faut e ba ki trika match. Ils allaient bien, c'est ton ami. Tu ne peux pas lui cacher. Hein? Oh, c'est l'équité. Non, ça qui a eu bien. Ça, c'est pas non pas bébé. Pour son papa, il y a un match. Attaquer les bandes qui filment moi et a triqué. Mais ça, il y a des ceux qui filment moi et c'est moi, c'est un peu bien. Les gens qui m'ont sur le goût. Miel. Tous en a Christo de menthe. Somba Christo de menthe. Tous en a noté. Bande de quoi poto beaucoup milanga. Doté carango pour livrer les binos. Soit 2-3 moments Christo de menthe na yo. Luka les présidents. Les crémés hein. Oya mai. Au china vers katikati. Au chauffango. Au bois qui Christo de menthe na yo. Aujourd'hui 2 clous de girofle. Au bois qui na katito 4 hein. Aujourd'hui l'autre miel na yo tie. Aujourd'hui pincé à sel mouki au bois qui na kati. Penser à celle, cela veut dire aux yeux, c'est de table. Qui a fait un clou de girofle pour Christophe et Limoana. Un très bon rapport sexuel. Même pour notre papa. Papa Méli ou pour Méli. Vous allez avoir master. Que chérie, vous avez un peu sabilengi. Bébé Méla ou un Méli. Pastis naturel. Toki na mbeto bitumba. Kassit. Monguna no azate. Oh, ko bete la papa tete. Papa il faut y baka. Pour na papa meilleur jus na opé sabino meilleur jus na opé sabino luonda obina pesa te abibo benga jiwana ndeko na mo Afrique du Sud na pesa ki na oze la résultat papa Clovis Pimpa na zo zelo benganga ma persiste pesa ngai pona lingi na zonga jiwana obano milango chaque jour matin soir midi eza na problème te eza jus naturel obano mixer osala yo mona ndako mais papa bopili kwa bokundu bonzoto wana etindo libanda te eza pona mama na boyi nanga makambo les restes et astuces naturelles na opesa bino mais pona hiver to clôturer wana eza cadeau nanga papa mama luka huile babenga oni huile d'olive tiens on a moto Zoa 2 poignées ya clou de girofle chana kati kalinga ngomena moto a pété parfait un clou de girofle eza ko panzana tobi ba misuba sala ka tuti yango po ke nembango ache po solo ane panzana après na sima nango osala nini ozui ata 6-5 mbuma ya Christo de menthe au bois ki na kati ya huile wana po il faut ezala mo ebele bouteille aux aider se reposer au filtrer à mon amour. Oh, salango papa massage après mon sala. Vanilla chérie na mkongola ti déjà nuisette na mo boya kanda. Eh maman, zala sexy pour na papa. Zala chel pour na papa. Po bana wana ya libanda ba yekola ba stratégie. Moni na oteya, bango ba ozo ba stratégie pour na mibali na bino. Ale bino boyekola. Po na lo bezana ngo TV. Ndumba pa Rolanda. Azui maele. Alors ba maman mabala botika hypocrisie. Pakola penda papa na bana. Tine lombe.
maseye tina moto na baner na sima wa nyonso papa pe abeta yo bongo quand même massage wana buto sokola tala bo bana papa bana rotimba sans pourtant o excité aso comprendre te milimo ekoti na nzoto et bongo tango boko kende na mbeto wana si o liaki astuce na yo papa pe ameli pe nini jus na ye déjà melaki moi oh mabina malamu heureux mariage bande nyonso molandi ngai kolo alola pambola bino na pesi mbote na couple fimpa mobimba wana nde patron na nga en tout cas j'ai pas le choix faut na saluer bango na pesi mbote na maman Doris Fimpa, na pesi mbote na papa Clovis Fimpa. En tout cas, nzamba lola pambola bino papa Guilain Fimpa, merci beaucoup pour l'opportunité. Et on peut s'abisso au travail. Awa, merci beaucoup na Jean-Sul Ronda, les millions de la presse congolaise honorable, mon frère. Merci beaucoup à Berveli qui était derrière la caméra et ainsi qu'au montage. Hein. Merci beaucoup na maman Esther de sa génération, Sephora Ndaka, ainsi que à papa Chris Boulebu, na lolenge bon cadre ngai pour na zonga vraiment na chemin, pe na bati la libala na ngai. Omoni mwana oya bala te matei ya na libala vandi. Zala conseiller madame na libala ya no oya ko chaka mungu na pilipilité et zala bien. Merci beaucoup à maman Jenny Pirate Motema Dadou Kinzonzi na ba conseil nyonso bopesa kanga na bi que j'en suis wonda kalata oganga. Et merci beaucoup na couple Jigal Kaskasongo. En tout cas papa nabi que ACP tout ça toujours na sima na yo nzambalola apambola bino à mon bébé Gloria Kazongo nzambalola apambola bino mwana nanga tango kokolo kubala libala kitoko libala esengaka ozana bwania. Merci beaucoup na bandeko nyonso balandinga. Merci beaucoup na bandeko nango na olinga mikolo mingi bagolwa na tombeli bino mbote. Merci beaucoup na Manique de John na yaki atena dénigré yo. Tu es une dame que j'aime beaucoup. Ils ont un cadre musala to pesi peka remarque ko bandeko bandela ki mingi ce qui vraiment au rectifier mo eloko wana et ko sala pe malamu mingi. Ainsi que les bandeko no so bovandi liboso betandweke na bino obenga na plus de 143 999 50 58 41. Je pense que le numéro est déjà affiché wana WhatsApp nanga pour contacter nga et beleza ya koloba ya luonda mais pour na lelo to suki awa kolo ya lola apambola biso to kutani na mikolo oyo mizali koya bisous batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.